Bandeko Babolingo Maria Tumba 2024 à Tigirando. Na ko pia na océan na yetika milimo nyonso milimo ko swana milimo ko lukanga makamu nyonso na tika ngo au nom de Jésus amen. Je laisse tout au nom de Jésus. Azalangane pe na rando te abetaka rando na yebi mazane penza elema te na rando pe rando na ndimita kokuka. Mais bon, na rando wana muke ye moko alobi atiki rando. Yango azo passé a passé Noël na ye bonne année elongo na oyaye bolingo. Kevin Issa Poteto yeba toujours papa aza. Papa azali. Papa fazala kaka. Po Kevin Issa yeba boyaka ete yende muta boyaka. Atuka Maria Tumba papa akozala kaka. Ezala mabena malamu papa kaka muta kozala yo kokotika ete okotika epete. Po batika ka ete. La kanisa sotalaki deja video asala po na ko avertir bato bachaka yo mutema pe yo moko okeba po ya kokosala yo BBL pe asali bato bakolinga yo ya labai ekozala ya Aigle te me kozala ya Kevin Issa ya labai kataye ya labai na kaniso ebi geste yango ndenge ezalaka pote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko love eza kitoko bolingo ezali bien. Kevin Issa azali jeune. Maria Tumba azali jeune. Donc bolingo na bango en tout cas soki ekei na mariage ekozala bien mpo na bango. Po soki natali mama social yaya ya Maria Tumba na âge o Maria Tumba aza nango yesa bala. Po yaya ya Maria Tumba mama social ye azali penza mwasi ya libala nakanisa bomona mobali na ye mobali ne pas azali jeune aza pe bogar pe bayokanaka bien balinganaka bien na Maria Tumba voire même asimbaka Maria Tumba lokola mwasi na ye ya mibale akangaka ye na nzoto koleka modèle semeki akokokanga semeki na ye pe baza na complicité moko on dirait babanda kobima pe ensemble me bandeko eza bongo te eza kaka famille lokola baza na likambo moko te basalaka na mayele yango pe na miso ya bato babombaka te to si basala siko basalaka lisusu te yango wana bamesana me likambo ezali awa
ezali likambo ya papa socialité na mama social, ezali Maria Tumba na Kevin Issa. Kevin aza mobali moko aibo draguer, aza l'homme à femme. Lochocho amonaka yango. Pe Kevin aza vilain te, il est beau. Et puis aza na cicatrice moko na ebite soki ya nini. Mais cicatrice wana ebimisaka lisusu bogar. Po normalement cicatrice nelongi ebimisaka mutu lokola voyou. Na kanisa boyebi batoyo bazaka na cicatrice nelongi ateza moko, ateza muki ate ya munene. Majorité ebangisaka bato. Mais cicatrice ya Kevin Issa eza na mopanzi penepene na liso, ebimaka cicatrice moko neti modèle ya tatouage moko ya bamanzoloko, mais sikoyo etiaka bote. Et puis na lobi azabo. Tango azaki na taille muke azaki toujours beau. Sikoyo akomi na taille munene azabo. Sikoyo lokola aza bogar, munene na ye tomona yango munene te, tomona yango costaud. Likolo ya kola bogar amonaka mbongo. Aza susu mayele ayebi kosala mbongo wana, eza mbongo akoyiba te, ya kokinape te, eza travail oyo asalaka. Donc ava bima pe na Maria Tumba, abima deja na influenceuse mosusu, soka tikaki bango parce que amonaki Maria Tumba za sérieuse. Tobosana te, mutu abima na Kevin Issa azali camarade ya Maria na réseaux sociaux pe baza influenceuse entre bango na bango. Alors Maria Tumba makambo na ye Kevin ayebango pa ya influenceuse wana, ayebi ke Maria Tumba yuma makambo mibali rien du tout, abima na mobali moko boye. Donc biloko ekitaka basi, basi oyo batimba, basi oyo deya bayeba loyenge, basi oyo bakotaka deja milie. Tango moko ayi na milie na bango balobi te wana ya yuma atimba te, tokotimbisa nde na kati ya milie. Nzoka sikoyo Kevin Issa elobeli wana atali na bote ya Maria Tumba, atali intelligence ya Maria Tumba. Alors nayebi bisika tielaki litoi te, matia litoi pe litoi evanda. Kovanda litoi evanda, Maria Tumba pa komosala sikoyo eza pe logique. Alobi te, lokola na komi na mobali, mobali moko pe pose, aza pe beau costaud. Donc na komi kaka mwasi ya roi ya Dubai, na komi mwasi ya prince ya Dubai. Alors faut na accélérer beauté lokola pe kabelo eza nango ya nani oyo ya nani Bisida. Bisida kabelo eyali. Alors fona sala entre temps Maria Tumba za kosala kote za kosala longwe akomosala pai kaka ya mobali na ye. Po Maria Tumba ezala aza mwana mikonga, me Maria Tumba atanga. Maria Tumba tanga debo mwana kiwana. Donc azana ba diplôme oyoyo
bazwa na musala pasala ka musala bien na kanisa alakisa biso mbalebele ba collègue ne ya musala tango aza kosala quelque part yango wana Maria Tumba 2022 24 alobi bino moboki mamba alobi nga papa robo na sepeli te po atikirando na sepeli po aza conscient na makambo ya salaka aza conscient aluka kirando na Karine Mokonzi aza mama na ye aza conscient likambo ya bien po na ye asenga la paix. Oui. Donc, geste au Maria Tumba sali asengi la paix. La paix oyo asengi na Mervin te po yebi Mervin aotika ete asengi pe na Segonel te po yebi Segonel akotika epe te bazali presque ba génération moko alors baza pe na TikTok donc bakotika ete bango balingi badondwa pona kodondwa bakotika Maria Tumba te asengi ne la paix na Karine Mokonzi la baronne premièrement po azali moto ya lingaka. Oui, Maria Tumba aime bien Karine Mokonzi ata tokomoni na yabe azokotela bango bon popa yabe bazokotisa $, aza client euro ayinane pe yabe te balinga ba client na bango bapesa bango pe respect mais Karine aza moto ya linga asengi la paix bien sûr jeton akobwaka lisusu mais mpo na Karine te mais nayebi te so akobwaka mpo na nani makobwaka ekokozala mpo na chassador ekokozala mpo na Jenny Makoronzoni ekokozala mpo na Mervin to Segonel mais mpo na Karine na ndimi te parce que asengi la paix na Karine mpe na la Chine ya Karine Mokonzi. Mais ce qui est sûr, le kola si la Chine de Karine Mokonzi abengaki deja mwasa moyibi kombo wana etikali sirno wana etikali ata Karine akoprononsango to akoprononsango te etikali pe swaka po Maria Tumba mbala liboso te babengai deja likambo oyo Karine abeta pa na ye te ekende pa mosusu Mervin akende azwa yango ayela yango Maria Tumba likolo ngusu bapeta yango mama Pasteur Tremblay Yvette Kalombo lelo oyo bazonga na bondeko metikala etikala lokolo ngusu makambo o Yvette Kalombo aloba wana ekende na mai ebima lokuta ndenge moko Maria Tumba likambo alobi soda Mobutu ematisi Karine Mokonzi Bagdad mwasa moyibi ekitisi Maria Tumba voire même soki rando ekontinuaki ekokaki kotia ba business na bango en doute en danger te ma doute po Kevin Issa atravayaka na bakongole te atravayaka international ayambaka kaka bakongole te ayambaka baafricain ebele ayambaka pe barace noire na balatinos bato mosusu ata mindele donc Kevin Issa na Dubai avandisa makambo na Congo avandisi makambo
bazali na confiance na ba milliardaire ya Dubai, ba homme d'affaires ya Dubai. Lokola bazali na confiance, lokola balingaka ye, pe na ba homme d'affaires africain, alors Kevin Issa business na ye ezali toujours ya kopambwama. Yangwana na souhaité bango pe bonne année. Kevin Issa Maria Tumba, bonne année. La peine à bino obosengi pendant Papa Robo est commis. J'espère ba chinois Karine Mokonzi pe bandima la paix obosengi ndenge botomboli drapa pembe likolo babeta bino so eloko moko te. Nakanisa Gai Papa Robo na sokisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.